Merci papa Nabiso Mayamba kuna na régie ya solo papa Nabiso Olivier Okatani ozalaki na maloba vraiment tozongisi sous maloba epai na yo. Ok, merci papa de respect. Naze ko lobaka naze ko bisa mama mizeke ali bake mai akoko violete tozana mibeko et puis mutu oyo amekata kozwa mbongo akufa na front. Condition mai okozonga te okokufa. Wana za bakisi oyo ngamongo soki lelo naza viva na ko témoigner makambo na kuta na yango makambo ebele na kuta na yango na fro. C'est-à-dire que parce que la respecta mibeko na ngati lelo naza viva. Parce que la respecta que mibeko wana lelo ezali na ke solo mosusu. C'est-à-dire que bato bazo violer o ba mai nga ko tinda ta mama mise un jour wa sala tour kuna place ba viola kabasi bato na soki mai atikala ko violer mai ya ko violer parce que tozana ba condition papa na biso Olivier moi motuna na banzi kolobi mai a viola kate wana yolobi mai ba pesa ka ye kisi na ye a violer te abima na mwasi te na tango azokende bitumba na ye. Alors siko bino bobandaki kozwa kisi na bino nyonso basoda nyonso to bon tomoni kisi yango pe bato babandaki kopesa bino esalaki nango eloko te pamba te boganye banguna te me bokimi malgré bozalaki na bamasasi mingi te me boganye na bino banguna te yo yebisa biso kisi oyo mai bandaki kopesa bino basoda edaki biso bakongolais récite na biso bakongolais na nini yo meka kosunga biso ou bien zalaki nango kaka tika kaka basala na bango mekisi yango esalaka nango eloko te soki masase kozwa na nzoto te nde bokanga ba Rwanda ebele nde pe ba Rwanda bakota te bokisi yango ezalaki ya nini. Donc omoni papa d'esprit na moni otuninga question kitoko mais na boko yo soke tokanga ba Rwanda pe ebele tokanga ebele ba Rwanda ebele et puis ba Rwanda pe kobosa na teke bango pe bazaka na kisi okanisa teke yo parce que ozo na kisi bango baza na kisi te bango pe bayaka na bakisi na bango omoni ekomaka na niveau moko boye ba Rwanda bazoboma biso bazokoka lisusu koboma biso te soki bakangi yo siko en otage il faut bazwa neti banzete baboma yo na banzete ekoma ba niveau wana sikoyo omoni problème mpona nini nazoyebisa oke non ba Rwanda badanyaki biso parce que omoni biso bakongole tolinga mboka na biso te wana il faut d'abord ondima parce que parmi ba mikonzi na biso lelo ya bamai mayo bazaki mamususu bazaki ba mikonzi na biso baza na gouvernement wana bapesa bango bambongo bamususu bateka baplan na biso nyonso omoni parce que Rwanda pe ya pe aza na kisi bo baye bapesi mokonzi na yo mbongo bayebisi te no bomoni biso kozi na biso eza kaka toya kolibere Congo tala boye biso kaka toza bamercenaire tokozonga na biso bon bamikozi na biso olobi te botika résistance batwaka baza bamercenaire bakozonga na bango ntango bapesi bamikozi na biso batie bango bapesi bango bakomi bagénéral nakopesa ata bamosusu baza bagénéral batozaki na bango na bafond neti colonel nakabaka tozalaki ne na fond moko lelo oyi akomi colonel mpona nini akomi colonel parce que bamosusu bandima bambongo batika na bango bayi sino babandi koteka baplan na bino. Omoni problème ya congolais tolingi mboka wana te c'est ça le problème papa d'esprit eza pe makambo ya makasi te makasi ya kobunda toza na yango foi pe toza na foi problème eza kaka tolingi mboka na biso te nde problème oyo toza na yango lelo soki tolingi mboka na biso wana barwandi bakosalaka même pas des jours mais tolingi mboka wana te papa d'esprit soki oza na motuna mosusu tunanga motuna mosusu na koexplike. Merci papa na biso olobi ke congolais alingi mboka te mais bino basoda bozalaki wana ya mai oyo bolingaki mboka bosalaki nécessaire te mpona kokanga mpe kosilisa kimi ezalaki kuna mais bolingi mboka bokimi mais bandeko eloko oyo ngai vraiment nazali koloba yango eza koyita na motema na ngai bandeko bozali kolanda nga nazalaki numéro 1 ya koloba soki nayoki soda na kati na diaspora na lobi longwa kuna olobaki okowa pone kolo okimi oye awa na poto eko bwaka ngunda mais lelo papa na biso Olivier ndenge yo lobi na comprendre ke basoda mususu babiki na intervention na yo pamba te lobi biloko moko eza très important yo mona wapi soda zali kokende guerre ko libere mboka bandeko atiki pe mwasi na ye na mbongo te tamso ndako kofutela
bopesi ye pe mbongo te bopesi ye bambuma masasi soki 6 soda wana zwi bambuma masasi na ye ayebi ke nakei front me bambuma masasi wana aza kobeta ayebi ke non soki na beti na bomi ata ndeke moko na zamba yebaka na kotikala na 5 soki binemi babimi awa na beti 4 na kotikala na 2 soki na beti kaka tous les 6 na kozwa ni bambuma makaku na zamba na kotisa na munduki po ebeta il faut ba munition ezate minduki ya pamba botindi bandeko na biso ba congolais esengeli boyoka mawa to comprendre pe bandeko na biso misusu oyo bakima ba soda ezali na volonté na bango te batiaka bango liboso pona nini bokende liboso to pesi bino kisi ya lokuta bokende liboso ba boma bino biso to zimbongo na biso soda azali kokende grenade ezali te ballonnette ya kala munduki lokola oya mabaya po eboma ndeke eza mwa pasi bamunition ezali te bandeko baopérateur na bango bazali capté na libanda oyo nyonso bazali kosolola banguna bazali koyoka tala baje basalaka bango banguna bazali koyoka bile ya kolia bandeko bopesi principe ke na mboka koyiba ntaba te ngulu te libata te nsusu te bokende eske ration ezalaka ya kolia mais nazo ko comprendre te mboka ya Congo soda kokende bitumba biloko kolia ezate bozo tinda soda wana atika munduki ou bien abunda wana pezali motuna kaka tokotuna na bandeko pamba te tolobi eloko oyo likambu tozali kolobake likambu na kisi balobi ke kisi ya bakongole esalaka te bato balobi bazana kisi oyo ya nkake kansonda bazana bakisi ya bambasu bazana bakisi ya ndenge na ndenge me toyokaka bato oyo bakretien biso tolobaka la malédiction sans cause effet ezalaka te abongo avec cause mais sikoyo toloba atakutu tolobi kisi te papa na biso tambo mais malédiction avec cause Kabila malédiction avec cause tala ndenge ba congolais bazali kokufa mais ekosa le fait to que ça le fait donc il loba wana ezalaka nango kaka mpona bato misusu mais bango ezalaka te tam susu malédiction sans cause ou bien avec cause ezalaka na bato misusu mais bango rien wana pe eza eloko koloba to mekana papa na biso tambo toyoka ye lisusu soki ako tobola lisusu ndenge ni na oyo ngana uti koloba na oya papa Olivier Eboto. Merci papa DSV maloba. Certainement malédiction sans cause est une malédiction sans effet. On est vrai parce que ceux qui moto azana est innocent yo o zui maloba mabe obandi koloba pourtant so kaniske yem tasali yango okobanda ko maudire ozo loba o nyonso kokai koloba okoloba na yo titi alors que innocence na ye za témoigner pas Nzambe parce que Nzambe ndem tazo justifier okansi vraiment parce que papa desve senga na biso koyeba ke et pas Nzambe c'est toute une institution eza na service mobimba eza na ba ange oyo bazaka ko s'occuper pour la justice eza na ba ange oyo bazaka s'occuper pour la condamnation eza na ba ange oyo bazaka s'occuper pour na ko batela kan batu donc eza vraiment société munene oyo eza pas Nzambe donc état la makambo na biso ba vivant alors tant yozo maudire mutu vraiment les anges de justice sont là bazo tala bazo yoka makambo yozo loba bazo tala directement que mutu wana aza innocent donc malédiction na yo eza nango sans effet parce que à moins que soki yo tant ozo bango oyebi na yo te oyebi te o kansaka yem ta sala ki mabe tant siko yo aussi sa prière na yo banda ozela malédiction au moment ezo sala mate o kama oh mais ndenge ni likamuna ngai no mama muto asalinga mabe nga ndenge na lobaki na belelaki ndenge ni esimba te alors que Nzamba justifier muto wana déjà que non
yo yebite alors mutu wana zane innocent ozo maudire rien mais oyo vraiment ezalaka que soki mutu asali likambo mabe ozwi mpena malobo bandi koloba emonani vraiment na miso ya nzambe ke mutu wana asali mabe alors il y a des anges oyo mpena bazwaka acte wana donc omona mpe baeffet salami na mutu oyo ozo maudire. C'est ainsi que la Bible elobi mpe que non il faut pas qu'on venge boti que la vengeance et pas nzambe. Il faut que batango yo zo maudire yo pe lobi ba ko maudire yo alors nzamba pekisika ke loko wana ko maudire mutu ezap na bienté selon ngai normalement Bible ezoloba que vengeance eza nzambe. Donc siko tango siko yo tozoloba ke non tozongi siko pa ba o bazo konza mboka soki to maudire bango esengele ezwa bango parce que eza avec cause wana siko ekomi eloko mususu ozomona toyebi te eloko nini oyo ekoko salama ke soki tozo maudire bango ezo simba te po malédiction wana ezwa bango wana vraiment en tout cas faut autour peut-être basali na nzambe nga vraiment na la réponse à kopesa te côté wana pourquoi eko simba te parce que bango baza ko sala biso mabe alors comme malédiction avec cause eza na effet il fallait effet zala mais pourquoi effet zala te wana comme eloko autour na pasteur pasteur Mukenge Philippe Mukenge pourquoi cause one effet koko zala te tant tozo maudire na bato bazo sala biso mabe réponse na wan tuka na zala ngodi papa DSV na zone silo na maloba peut-être ko yasima. Merci papa na biso Tambwe na banzi toko luka kaka tokene nane pe mama na biso mise to mekana na kopesa e maloba na sima tokene pe papa na biso Olivier Olandi papa na biso Tambo ya lobike malédiction avec cause ezalaka na ba effet mais sans cause ba effet ezalaka te. Mais pourquoi tout ça komona na bato yo malédiction na bango ezali na ba cause na bango mais réaction te yo meka kotalisa biso pe esika o balobike non kisi ya ba congolais basoda ba mai bango na ba pesi bango kisi mais au lieu que to kisi yango aider bango mais baza ko kende na na bitumba na kisi te nde munition nde ilifo ezala alors sikoyo na kisi na munition na nzala wapi oyo bango bakoki ko adopter yango liboso pamba te kisi bazwi oui aider bango ne loko moko te soki kisi ekipaka munition te ekipaka nzala te tolingai komona ke kisi wana ezali malamu mais kisi yango bapesi bango soki munition ezali te bakoboma bino bakokufa alors sikoyo kisi wapi eleki malamu munition na kisi wapi eloko ezali malamu mama na biso mise na sima tokoleka pe papa Olivier eboto Boto papa DSV na robanana no o papa Tamba uti koloba awa malédiction sans cause et sans effet. C'est vrai, c'est écrit, mais c'est écrit aussi que le malheur atteindra le juste, mais le Seigneur l'en délivrera. Mbeba iko ko zwape innocent papa nanga. Mais nzamba za wana po abikisa ye, asunga ye. Donc toko koloba te que so asali malédiction que yo sali te ko simba yo te e ko kipe ko simba yo. Parce que c'est écrit aussi et simbaka nga en tout cas la bomwa nanga nazara la problème ya santé na zwaka to kenara ba médecin médecin ya mindele ya mayele ya mindele ba ko ko soigner na nute wala yeki première fois après to ke pa mama moko ba kamada mama ba biso mama moko amona ka ba makambu bole mama nanga le kona ne catholique hein to mama moko amona ka ba makambu ya to ke ne pa na nga mona muke na rasina na ko sa ba 10 ans 11 ans te ok mais na yeba eloko na mingi na ite so pour na tikala vraiment na kata mutu nanga to ke pa mama wana bani ko tala makambu ote bambanda na yo batu ba bokela ki yo maladie oyo ezu te ezu mona na yo vous comprendre nga est-ce nga le wana yeba ke eloko ni na yeba na ngeloko moko te d'abord na yeba ki te ba parents na ba ki na ba problème entre bango tout ça que papa zako za ba basi mosusu tout ça mais ce qui pèse qui vrai wana peut na yeba na nga peka te ngana yeba ki pona na la ki témoin devant nga maman na zolo ba que non qui c'est ba bokela ki maman ezu maman te eye ko zwa mwana innocent ezuye après bon aye ko sala ba ki simoko boye
kisi ya nani te, mais kisi azui ba neti ba mbila ba bilo mwa bongo abi mwana pakolaka ba pe miseka ba makwanzi menga partout tila maboko ndenge to epato simbelaka e bimamba makwanza moko ya rouge après singa ba kisi mwana pakolaka ekosila après na pakole sili karaté biloko ngo solo vraiment après to kele pas ba médecin na clinique moko ezaka na Gombe clinique Sabena ba yeko pesa nga ba tonga moko ba benga ngo tonga ba no tonga calcium et là so ba tie yango yoka moto na nzoto mobimba après traitement wana nde siko ba kisi wana malade na yaki nango eyeko sila donc ba biloko mususu to yoka ngo oui ezalaka mais mususu ya eza ko jouer nde psychologiquement na kati ya mito ya bato makamusu existaka nango te makamusu elaka bato bakomi kokanisa po balingi nde ezala ndenge wana mais peut-être ezalaka nango te nde tokoki koloba mais na place oyo papa ya zoloba ke bazali kokende bitumba biso mo tozomona ke bamaimai vraiment siko towa se rendre compte nga nazokanisa ndenge papa ya zoloba ke bazalaki na barenfort te donc bazalaki na soutien mpenza ya malonga te soki renfort ezali te c'est que soutien ezali te et motivation na yo quelque part okomona ke kolemba ou bien oko déserter okima na yo ou bien papa desfe qu'est-ce qui se passe ozokanga allô toza koyoka yo mama na biso ok ça va donc lokola motivation ezali te renfort eyate c'est que soutien ya malonga ezali te baza kolia bien te baza bien soigné te et il y a aussi quelque chose toko bosana te. Est-ce que la majorité du peuple congolais azali pour cause o ba maimai bazo bundela par exemple bango bazo bunda po banguna ba étranger ba longwa paya wana wazo konza alongwa? Est-ce que la majorité du peuple congolais azali pour to mona ba mboka mingi mutako ozala zo konza na ye mais ba rebelle bazali bazo bundela mboka na bango mais peuple azo aider batuana na cc peuple azo aider bango azali ya kokonzama mais ce qu'on a cessé mona Amérique latine ezaka bongo na ba mboka no so bakena bazaka appui peuple azo aider bango azo lesa bango azo lalisa bango place bien tout ça les peuple pe azo sala ba quelque part peuple parce que le peuple saboter quelque chose tout ça pour mboka na ye bon est-ce que peuple congolais azali na bomoko na ba action na ba maimai wana bazo sa soki vraiment ya solo ba maimai bazo bundela penza pas ndenge olobi wana ya solo bozo bundela pona mboka mais na limite que boza mingi normalement même boza na soki boza na renforter ça et nous a problème te mais ce qu'on peuple la mboka pas bino bozo kende ko bunda soki aza ko encourager bino azali pour bino normalement bokoka ko kende liboso mais ya solo ndi bozolo bake non Congolais lingi mboka na été parce que ba chef na bino bango moko bazo tika bino bazo keni na bango c'est que ça preuve que non Congolais lingi mboka na été siko papa desfe eloko ute ko loba wana pona nini baza ko kene ko loka bato batina bakisi soki pe ya solo batina bakisi pona nini bazo kene ko simba bato wana te bazo kene ko loka bato bazo konza mboka na bango peut-être ezali po ya solo ne papa to loke bango pe batina bakisi na bango donc kisi na kisi babundaka te satan na ba démon entre bango ba mi bundelaka babundaka te entre bango c'est que ba yebani makambo parce que bango so baza kata mbeba baza kata mabe na bango basimba na kate azo banga puissance moninga yana ma puissance moko bu ayebi que devant nga puissance ezali ako meka te pa azo mona ta musu ya puissance eleki yanga peut-être yango wana basimba bango te mais siko nde siko bazo kene ko luka bato baza na bango na faiblesse bato baza polele baza maona na défense moko te nazo ngisima ba papa desfi. Merci mama na biso mama mise pona ngai na koloba boy vraiment na moni kisi ezate soki na koloba boy kisi ezate pourquoi kolanda papa na biso Olivier alobike tango bango ba mai avant bakende bapesaka bango kisi wana bapesaka mutu moko te bango nyonso to po balonga etumba wana naza d'accord na ye bapesaka bango kisi. Alors sikoyo kisi wana so bapesi bango po balonga etumba mais eloko eleki kisi ya bakisi na moni ezaka mibale o eleki kisi ya bakisi ezaka mibale eloko aliboso ezali nano
totia liboso nzala kisi ya liboso esengelaki bapesa bango ezalaki biloko ya kolia soki bapesaki bango biloko ya kolia eke bapesi bango bamunition ebele na banzi na nzala moto akoki kobunda te sans munition moto akobunda te alors kisi oyo tolobi papa na biso Olivier alobi eza nango na importance te ezalaki kaka ndenge yauti koloba ke baza kokende na front kobenga na barwandais bango bazali 1000 barwandais baza 5000 baza kobunda oyo première groupe etake barwandais babundi na première groupe babeti bareplier mwa sima deuxième groupe ye koti mais bango baza kaka koperse or ke bazo changer bango ba groupe bango pe baza koyeba te na bisika nyonso tu mais biso masasi ezali te eza kisi te mai eza na kisi moko te nde manki ya masasi na ration ya kolia yango basoda mai babima gwetele na kati bakimi pamba te masasi ezalaki te mais soki kisi ezalaki na importance nde bapapa na biso Olivier nde bafandaki nde bakanga barwandais nde pe guerre oyo esila mais barwandais baza kotambola na mbongo na bango baza kotambola na kisi na bango baza kotambola na biloko na bango ya kolia baza kotambola na masasi pe minduki ya solo omoni esika wana nde esengeli toloba malamu soki basoda na biso bakima batika oyo tomonaka bango ebele na kati na poto baganga kaonga lieutenant onga adjudant premier sergent major to lieutenant colonel ezali faute na bangote ezali faute na gouvernement oyo ezali ko travailler pour na peuple congolais te mais pour na pouvoir ya occupation pe na ba impérialiste tozonga nane pe papa na biso Olivier olandi vraiment ndenge mama na biso tiko pasola na ndenge ngana siliko pasola est-ce que kisi wana ya mai importance nango ezali nini na kisi ya mai na minduki na biloko akolia wapi oyo bino etanke ba soda bozaki nango besoin eboto ok na sepele ya trop na ba question au tuninga au moins papa de ce biloko nyonso wana lobi ezalaki très important et par biso parce que mon kisi wana ezo motiver yo et tant motiver yo siko ezo senga siko kolia ko bunda sa kolia te kisi oleki d'abord ba kisi nyonso te eza kolia il faut d'abord kolia parce que ko bunda sa kolia te bon tolo wasiko munition ko bunda sa munition te parce que bato wana baza pe na ba munition baza na ba lance roquette baza na ba minduki moko ya sika oyo pe yo soki oyo ndenge ezo beta ozo kanisa ke nini oyo ezo beta c'est-à-dire que bango wana bazaki bien équipé comme bango bazaki bien équipé par les américains c'est-à-dire que biso ezalaki ça siko il faut to débrouiller moi moke pour to zo appeler la munition c'est-à-dire que le problème eza makambo ndenge olobi ke Korea ok Korea eza kisi numéro 1 parce que okende kobunda sa Korea ti ata soki bapesi bakisi wana mais soki olie na yo te mais okobunda ndenge nini force ya kobunda kozwa ngo wapi omona mais biloko wana nyonso olobi eza très important parce que ntango bapesi yo bakisi wana omona ebimisi kobala na yo obangi lisusu te olobi te non il faut nakende koafronte ennemi et puis bakisi wana mpo nazoloba te bakisi wana eza ya solo parce que nga mpenza ntango nakotaki nazalaki mona badoute mais ntango nakei kozwa mai wana bamai batenga na babiloko na bango wana mais l'esprit na ngai changeant nakoma netiki mutu moko boye soki nakutani na ronde na kokolia ye mobesu mpenza nakeyeba mpenza boyeboye cetadire nakomaki neti mutu lisusu te cetadire ke bakisi wana ezomotive yo et puis kolia pe ezoede yo parce que okokobunda sa kolia munition pe nde ezosala makasi ezosala makambo parce que okokobunda sa munition te parce que omoni problème ya Congo ndenge nazoloba pa dsb bo bana kokondane biso te soki lelo ozomona na est ti lelo résistance ezalaka yo otikala koyoka ta rwanda azwi mwa parti alobi ke ekomi parti na ye nakanisi otikala koyoka yango te parce que ayebaka ke soki ameki kaka akomona baatake oyo ebimaka parce que bato babimaka mpenza omoni baatake mpenza barwandais omona lelo rwanda asali babale basali atake awa le lendemain bato bariposte c'est-à-dire bayebi ke bato bajeune mpe babimaka te ntango basali makambo na bango biso mpe toripostaka bato oyo baza kuna baripostaka mwa groupe ya bato eza kuna loba non il faut biso mpe toriposte mais okoriposte na munition ya wapi okoriposte na aide ya wapi c'est ça le problème na biso eza kaka aide na oyo toloba na kolia parce que okokobunda sa kolia te papa d'esprit ata yo awa okokoya koleka na radio awa sans kolia te il faut olia d'abord mpo ozwa makasi ya koloba omoni
c'est-à-dire que biso devait kobunda des jours mais aujourd'hui il y a comment on peut ça même pas force au Québec na front finalement au Kima c'est-à-dire que tant ozobo nazo la lenge ozo condamné ba keno mai ozo ni mabamote parce que bakoka quitter boye mais ata yo papa d'espèce qui maman azo ça là au moins quelque chose ya koyo ko zo makasité ya koleka na radio ndé poso na ko peso papa d'espèce nazo sio malo. Merci papa Nabiso Bandeko. Nabanzi Bolandi wana vraiment soda de formation vraiment ya mai. Nabanzi Bandeko ngai na bino to fingaka ngai na lobaka yango na fingaka na sekaka ba soda o balobaki bako wapo ne kolo mais les seuls soda nabanzi ba soda mingi oyo balekana na kat na ba radio balobaka eloko te wana baza ba faux ba soda mais oyo nde aza vrai soda. Bandeko oyebi vrai ekotika la vrai Olivier oza vrai soda po ba soda nyonso tu balekanaka awa na yebaka te soki bazalaka ba gendarme to ba kader na kati na Kinshasa to bato bafutisaka mpako pamba te yo otalisi biso vraiment ke non ki soda pe ki guerrier ndenge ozalaki na kati na Congo mais ba soda ba gendarme oyo ya wenzi ya matete ya kalo fungula oyo balekanaka na kati na ba radio na ba police de roulage oyo batelemaka kotia ba mituka na maboko kende na gauche na droite balekanaka na kati na ba radio akimi bandeko wana nde baza ba soda te bandeko na kati na radio lisolo lifoto yeba ko déterminer oyo soda nini kader toyebi te gendarme oyo asengaka bato bambongo na butu oyo abotolaka congolais gendarme abotolaka congolais mbongo na butu asa ndenge moko na basoda rwandais gendarme wana bango bata faire économie aye awa komi onga lieutenant toyebi bango alors papa na biso Olivier oza vrai soda na ndimi yo parce que makambu oyo lobi na monaka ba jeune père o balekanaka na ba radio balobaka te pamba te bozana munition te olobi yango bien que ba rwandais bazana ba minduki oyo ba américain ba pesi bango ba lance roquette a boaki grenade awa bandeko e baloli tala libulu ya mabele bandeko bazana ba biloko bazana ba majimel amati likola ngomba ubie likola nzete lera kotia ngo baza komona bino nyonso ndenge bozali koya bana mawa bana pasi babola bato baza koya na basapata mbula me bapesi bango basapata mbula wana me bapesi bango ba instrument minene o bazali ko déactiver bino na mwa nini na bino ya koloba mokie bolobaka mwa nini na bino station na bino ya mokie bango ba américain bapesi bango station ya bien baza ko capter bino tango nyonso to bandeko yango wana bandeko toye ko comprendre lelo l'état congolais bandeko bolandaka ba marche wana o esalamaka te na ba boulevard okomona marche babimisi ba camion wana eza na biloko te bandeko eza kaka mpona kolakisa ba congolais toza na biloko ya makasi biloko wana ketikala kobunda te contre banguna mais biloko wana mokolo kebalukela ba congolais bango moko ya kati ya Kinshasa nde bakoya kokola biloko bomonaka bandeko oyo elekanaka na ba marche wana eza mpona mboka Congo te mpona kobundela basoda ya binemi te biloko wana mokolo kanambe akobalukela yango bakongolais bango moko na kati na mboka na biso na Kinshasa abeta biloko wana esika bokoluka Kinshasa nyonso ekelala mais ezali biloko teke papa na biso Olivier po bakena na front kuna esika ya bundaki na bamboka oya bundaki sans masasi mutazo kende na si masasi na baloneti bandeko na ntuka na poche bien songo na bilanga moto apikoli songo aza kolia kaka bongo na maya nzela komela yo yebisanga soda bongo vraiment bandeko akolonge tumba yango etumba na biso ezali toujours ya kokufa papa na biso meka kotalisa biso ba mboka nini oyo bino bokenda po bobunda oyo bosikoli mboka me bozokende ba munition oyo banaye kopesa bino bandeko ezali lokola oyo ba Rwandais baza komema bien ba américain ou bien ezali bapesi yo 3 mbuma bazotangela na maboko compter 1 2 3 4 5 6 otia na poche otie
bakikotisa 3 okoti 3 grenade moko bazoya biso grenade moko oyo kobwaka ngo pamba te il faut bwaka kaka esika bango bazali okomela bango mais grenade okokoma pembeni ndenge nini yebisa biso babana kotangela bino bamasasi yango bambuma na maboko minduki yango ezalaki ya mabaya tu ezalaki oyo ya bandeke oyo babana kopesa bino toyoka nani papa na biso Olivier pamba te boye eza mpe bakongolais badécouvrir ke non basoda na kati ya Congo bazali te oyo monaka balata babere vert babere rouge wana babundaka te bafanda na baminduki ya makasi na kine ekobalukela biso moko bakongolais toyoka nani papa na biso Olivier eboto. Ok, merci papa d'espérer le pesina malba. Oyebi tozali kozwa minduki ndenge nini kozwa minduki dele ezalaki pasi il faut que baoyo pesa bino d'abord oza neti 3 babesi bino munduki moko ntango bokei na front bobomi soit ennemi moko nde borécupere munduki ou bien bamilitaire oyo tozalaki na bango soit akimi na front so ntango akimi na front nde apesi bino munduki parce que ye azokimaka ye abangi na ye atake soit atake ya barwandais alobi te tozwa munduki nga mpenza apesi bino munduki nde nga neti nga nazali kobunda na M16 nazwa M16 na grenade moko nde tozali kobunda et puis soki mimission esili ozwa mimission mosusu eza pasi et puis bon nakokoyisa ke ezalaki biloko moko boye gouvernement ezalaki même pas na besoin na biso te po gouvernement ezali kosoutenir biso te ezali kaka toloba ke mwa population elobi ke non il faut bodéfendre mboka sali nde omoni neti na bunda na sikrerie d'équilibre suyo nayebi te soki boyebi sikrerie d'équilibre nayebi ke boyebi kuna bango ntango bakotaki kuna bale bazwi sikrerie to repousse bango mosusu ti kote batraverse kote ya Burundi bamosusu bazongi kote ya Rwanda côté ya Kamanyola kuna to repousser bango ti to récupérer sikrerie na biso d'équilibre wana bon tango balesiko bango baye na rapport mosusu euti Burundi rapport mosusu eutaki Rwanda mosusu euti Uganda baye na repousser biso ti na Makobola place wana nde tosala mwa résistance nayebi te soki boyebi Makobola eza ba ville à côté na biso kuna tobunda na bango presque 4 jours na Makobola wana bango bazoleka te biso mpe tozoloba tokokima te finalement toyokomona te totikali na eloko moko te mais tozorécupere siko baministre epa na bango eloko tozali kozwa biso bamaimai na senga na sa jour nazolosa bato ke biso tozwaka appui ya gouvernement te nde problème na biso problème eza te ke tozangi foi ya kobunda non toza na foi ti lelo naza awa papa DSV jour bokozwa ke moto oyo aza sérieux po tokende mpenza kobunda sur le terrain moto aza sérieux nimero nanga bokosenga ta papier bisikita kopesa bino nga naza prêt naza prêt tokende mpenza tosala opération po bandima ke non bato ya kiedile mpe bato balingi kongo bazali parce que tozalaki na soutien ya motu te ezalaki ka soutien fo bokende kobunda batango bokomi bato nde bokorécupere munition gouvernement ezopesa bino eloko moko te soki bobundi siko nde bozwi bamunition wana nde bobandi koutilize bamunition wana soki bobomi mwa bato bamosusu tozali kokanga bango mpenza neti bainfiltre tokangi bango na bamunition torécupere komi ya biso nde tozali kobunda kaka bongo omoni papa DSV nga na koexplike ke ndenge tozali kobunda après barepousse biso na Makobola toketi kabumbe kuna tobundi tomoni moyen eza te barepousse biso ti na mboko wana siko nde tolobi no ifo biso nyonso tosila me kende otuna histoire ya mboko wana bandako nyonso ezalaki kao parce que bamande bayaki na biloko moko parce que bakutanaki na résistance moko boyeke place wana bakokoleka te po bakende kaleli toyebisaki awa bokoleka te baye sikoyo na bamunition moko mystique bazobeta na ndako ezokwela tolobi awa ifo ka toreplie ti na Fizi na zone sikoyo ya Fizi na site moko babenda na Fizi toreplie ti na Fizi tolobi no awa sikoyo tose regroupe lisusu mais bozose regroupe mais kolia eza pasi papa DSV ozomona te non awa trop c'est trop sikoyo problème ezalaki nini parmi ya bato oyo mosusu tozalaki na bango bakosi bango bapesi mwa quelque chose balobi no omoni bato parmi na mikonzi na biso no bato oyo balobi ke baza bamercenaire bakozonga na bango na mboka na bango parce que sokoza na biso ezalaki ke Rwandais aya kokota na Congo te soki eza congolais biso toza premier Rwandais te siko parmi mikonzi na biso siko bazoya koconvaincre biso lisusu ke no omoni bato wana baza bamercenaire bakozonga kaka bino bokopesa bango bakulwane baleka na bino epuis bakozonga na mboka na bango boye naesite bino sikoyo bino bolingi kaka moko biso totika bato oyo bakota sikoyo bakozonga jour nini
Côté balobika tolobi non. Donc on dit même bikozi na biso mosusu ba bongo kuna sur place balobi no bino mozo traire boka kona nini to tika bato ono bato baleka. Et puis osoya ko bisa biso ke baza ba mercenaires kaka bakozongo. Ba mosusu bakufa motango bakufi baye kozwa sango ko arande baye kozwa sango kuna ye ba bomi mokonzi na bango parce que aye ko convaincre bango ba nene ba kina la parce que bango bazali ko la rapport à 3 pays au moins Burundi, Rwanda, Uganda. Bino sikoyo kozaka kaneti mwa groupe ya batu. Mais boko bunda ndenge nini ngo. Ba militaire mosusu tozaki na bango baza na formation. Ba mosusu bazokima. Oyo kaka ba militaire na biso oyo kaka o bazaki na formation na époque ya Mobutu ba wana mosusu. Ba kima mabele azokima peza na fro. Yozo sakeno yozo na formation koleka na pona nini ozokima. To bunda parce que oyo za mboka na biso alobite bino okeli déjà mboka na bino il faut na kima. Eza mboka na biso mais eza mboka na biso nyonso mais bazo sake biso toteki mboka na biso il faut bango bakima na lobi mais yo bino bozokima totekaki yango nani il faut biso nyonso batobunda po tobenga na bato oyo omoni bango bavi bambale bakimi tikalemi biso balekosaki tina kalemi tina aéroport ya kalemi tinde kalemi eyaki mpe kotombe tozobunda mo ezalaki mpasi papa dsv finalement nga mpe nazwaki nayenga mwa bato mwa mutuka mwa pirogue ya moke na traversaki na nga la Tanganyika na kimi na nga deuxième côté na la Tanzanie nde ezalaki événement na mais soki olingi histoire molai na koko expliquer eza molai awa tokola na radio bonga nazolokisila omaloba opa dsb. Merci papa na biso Olivier. Bandeko nyonso bolandi ba congolais mpe ba congolaise bolandi iba auditeur mpe ba auditrice na kati na radio lisolo tomemelaka bino masolo ya bien po bofungola motu na banzi basode ebele tomoni a na poto na banzi mpo na ngai mingi bazalaki ba jeune père pe mingi bazalaki ba gendarme pe mingi bazalaki ba police de roulage pe mingi bazalaki bato affaire économie koteka tike na bawenze mais bazalaki basoda te basoda lokola bapapa Olivier bango yeyo atalisi biso na bokebi po biso tomonaki ke DSP ezalaki na minduki ya kosakana te tozali komona DSP sarma minduki kanseta kanchat minduki ya kosakana te mais pourquoi bakopesa basoda minduki te ba grenade te ba masasi te mais lelo eloko o esalinga mawa papa na biso Olivier awiti kolobake bazotinda bango bitumba bazala minduki te munduki moko 3 personnes bandeko munduki moko 3 personnes nani akotire nani akosimba munduki na banzi boko banda ko welela bino na bino soki muninga simbi munduki o calculer air yo déjà so sali 2 heures de temps pesanga pe munduki na simba ba soda congolais 2 heures de temps o pesi muninga munduki asimbi 2 heures de temps bo pesi muninga munduki asimbi masa seza ya koluka bandeko eza pasi donc soki bo bomi rwandais moko bozwi munduki moko mais siko soki bozwi munduki moko bozali lokola 100 alors 100 30 personnes bazana minduki 30 personnes bazana minduki bon to pesi 70 personnes bazana minduki te soki bobomi 10 rwandais donc il faut bozwa 10 minduki na ba munitions sikoyo boko kabola ndenge nini na 70 personnes na boko banda ko welela parce que mutu moko ta ko linga kende na front sans minduki akolinga pesa na masasi te sikoyo bobanda ko welela ngo ndenge nini mutema mabeke kota wana te papa na biso na yebi te mboka oyoyo batie ba musicien ba pesi bango ba masanga balakisi congolais ndenge ya kopakola produit batela balakisi ba jeune ndenge ya kobina mais ndenge ya kobundela mboka zero na banzi papa na biso tambo olandi ngai na mai na miso etondinga komona bandeko soda zokende bitumba 3 soda munduki moko abongo masase kezala combien ba misu na bango komi kaka boy to boma poto récupérer munduki na ba munitions abongo ebele ya mbongo oyo bazali kozona douane ebele ya ba minere oyo ezali na kati na Congo bazali koteka mbongo ezali kokende wapi wapi mbongo ezali kokende wapi ba minere bazali koteka mbongo ezali kokende wapi
yango moni ke tika ba combattant ba résistant ba tomboka na ba musicien ba tomboka normalement ba musicien baza na problème na biso te pamba te bango musala na bango mabeka kezali po baza koyembela Hippolyte Kanambe mais fallait ba beta musique na bango fallait ba tika bango mais po ba yembeli Hippolyte Kanambe yango nde baza makambo mais sinon te eloko moko ezate mais ba politicien na ba généraux oyo ya Kinshasa vraiment boza kotika 2 soda 3 soda munduki moko na ebite papa na biso Olivier mais kananu kotalisa oyo ayoba ndeko ba congolais mpamba te maloba na yo ezalaka ya mpimbo ya kitoko yelengi eboto papa na biso Tambo topesi yo maloba. Oui, merci Papa DSV. D'abord Papa DSV lo ngana kwa koloba ezana d'abord talana nous niveau siko Congo ezali tozana nous d'abord ya kokonzama pour babotola moi parti ya Congo parce que eloko ezana bangonde yango wana sikoyo balkanisation babotola parti wana ya Congo pona ba richesse eza côté wana comme ça ba kabola donc to kabola ngona Rwanda. Voilà eloko yonde sikoyo ba Sarkozy ba président mususu yonani o Amérique clique na bangwana mobimba posa na bango ezali basa la balkanisation bon siko soki balkanisation ezali est-ce que na ndenge bango bana besoin ba kabola vraiment on dit que bakozwa vraiment minduki oyozolo bana to monaka mbongo ebele na Congo bazoko kosomba minduki te non. Ezande question ya volonté ezali te po basomba minduki ekoki kozala mais babombi yango baboyi kobimisa bapesa na soldat congolais po parce que bana besoin te Congo ezala libéré bon ndenge nini bakozwa minduki babimisa bapesa soldat moko yozwa munition sac momba ya munition otambola nango na sima mu Congo bakosala ngo te ndeni bakopesa 15 grenades na soldat moko wana donc bazotinda ba soldat na biso ke non bon libérer mboka na bino alors que bango ba na besoin mboka ezala liberté parce que bango baza manipuler na ba président on atangi wana c'est-à-dire les occidentaux ba na besoin ba kabola Congo na ngambu wana ekoma na ngambu ya Rwanda po ba ko mona Congo eleki munene tondi na richesse est-ce que bango ba kotika vraiment munitions ba pesa donc bazo pesa ngona contre cœur bazo pesa balingi da bango ko pesa te mais pour na droit international que bon il faut ba mona quand même soda zui masasi na mundu ki akei guerre pour na ko libérer mboka na ye c'est ainsi que bazo pesa mwandambo wana mais volonté ya ko pesa ngo ezate parce que pour ça na bango ezali mboka donc soldat congolais akoka mission wana te comme ça mboka bazwango bakabola c'est-à-dire Rwanda alonga. Voilà Papa DSB et si quand tozomona Papa Mso Olivier akendaki na masasi misatu pamba tango affronter ba soldat rwandais ba koki lisusu te sikwa amitika kufa non akoki mitika kufa te parce que gouvernement o eza en place ezotinda ba soldat nde bakende ko kufa posoko bo kufi ebele ba soldat batikali ndambu comme ça mboke kei voilà là où nous sommes et pas tozalinde yango wana. Ba na besoin Congo sa liberté ndeni ba kopesa munition ndeni ba ko motiver soldat ba kopesa bilo akolia ndenge nini ba kopesa maya komela oye koki ndenge nini alors que eza vice versa na côté ya ba Rwandais siko bazo kokisela ba makambo wana nyonso po but na bango ezali toke de ko boto la partie wana. Voilà Papa DSV na zongsele o maloba. Merci Papa na biso Tambo na banzi makambo Papa na biso Olivier oyo lobi esalinga pasi pe ba congolais oyo bolandi émission lelo bokola toza suna tango aventure te bokola oyebi tango tozalaki bana mike osombi nguba na yo ha ozwi nguba osombi olongoli yango na kasa na yango na papier na yango ozotie osopi na poche. Alors ozolia mbuma moko bien mibale soki omoni muninga azako ya ozolia nini awe tikala ina kaka 2 ou 3 obimiseli na maboko opesi ubi okoti liboko na poche opesa ye tango ozopesa mbuma mibale be misato
a remarqué oza nango mingi na poche abeti yo na poche boye mais yango ete point opesinga ete ozomona ndenge basoda na biso bazalaki soda azali ndenge nini bapesi ye munduki na mokonzi na ye apesi ye munduki moko alobi bokende bino misatu bokangama munduki moko ale azwi akoti na liboko na poche aza na 20 masasi abimisi de masasi ayebisi bango bon omoni de oyo bobetango pamba pamba te bobetango pamba pamba te bobeta kaka soki bomoni bango ata boyoki nini soko omoni mutu te kobeta te basoda na biso bazwi de masasi bamisusu baye 4 personnes minduki mibale ou bien 5 personnes minduki mibale bon bino ndenge boza 5 minduki mibale yo lokolo za mwa mukolo zwa lisasi moko bon yo lokolo za mwana muke zwa masasi mibale mais bon sala tout bobeta betango pa pamba te obiki masasi ezalaka cher to soma yango cher oui mon lieutenant oui mon commandant akaboli azana 20 masasi akaboli d 1 soki kutu bakata masasi et demi nde bakata masasi et demi pona kopesa bandeko mais lokola bakata kate batindi basoda na biso bakende mais masasi ezate d'où soki tolandi papa na biso tambo alobi vraiment que bazana pose ya libération ya Congo te bazana besoin que Congo ezala libéré te mais banguna nde bakotela biso politique ya ba konzi ya mboka na biso mpe basoda toleka nane mpe mama na biso mise